Uzaliwa piawe ngai na ye na se ya makolo na yo inzoli na ngai etangi kolo ya nolanga ye ya nolanga ye. Tata Mosa Priska na sepeli lelo ne Priska bali ezali pamboli na biso. Dans la France, donc, j'ai d'abord représenté la famille Nzale. Je présente la fête de Pétinazo Priska, donc, et sur le Ghanais bien. Donc, il n'a pas si Batakini Bambote, Bapa Dede, Bama Didi, Bassa Nanga Dedi, Bamoutou Nanga Fani. Donc, tu es représenté la famille. Oh, ils sont en Ming, ils sont en Mounene, ils sont satisfaire les Kabali. De PCN c'est là, de PCN Mapamoli, et les Ghanais bien. Donc il va tout basali, il va représenter la famille Mobimba. Donc c'est Peli Makasi. En tout cas, c'est un peu dans le coup ma famille. Donc nous avons besoin le coup pour la Mukola Lelo. Une très grande satisfaction. Bisoto Vandi. Tomoni papa na molongo mobimba oyo baye kotala biso ba memeli biso biloko ya libala ba memeli biso masanga ba lobike baye nango awa pona yo biso to yambi yango nanu mais talaka place eza nukuna eza na mupanzi lokola balobi ke baye awa pona yo ngai nakozala sûr et certain que baye nango penda pona yo oyo penza okamata yango oya ko présenter yango epai ya papa na yo Henri nde wana oyo nyonso to eza na mopanzi ekoya ngambu na biso na minute oyo toyambi mais eza nanu kuna tokokenda ngo na ndenge ya symbole po biso tozala sûr po biso tondima po biso tosepela yo nde moto ozali numéro 1 na mpuku ya lelo soki olobi papa Henri biloko baye nango wana kamata okozwaka kamwa symbole moko wana ya eloko oyo kopesa na papa wana mpona biloko mulangi ya masanga papa Henri amelaka yango oyo vero mpe nga mutu na ye nango awa okofongola yango otieli na kati awa mwa ndambo opresente yango epai ya papa papa Henri akomela yango mpe akopesa biso autorisation nous la famille toyamba biloko nyonso tu eye na nsima na yo mpe topesa yo occasion bato baye kotala baye balandi yo mpe basali nyonso to mpona yo okutana mpe na bango tosolola tosepela toliana mpe tokoka kolia epardo tokoka komela mwa mai ensemble tokobanda nano na babien parmi biloko oyo bandeko bayeli biso ezali na elamba oyo
elamba oyo yali moko ya bilembo ya biloko bango baye nango po to simba po to garde yango okokamata pièce ya elamba oyo ke kopesa yango epai ya papa na yo papa mpo na koloba na biso ke oui naza d'accord mpe na ndimi ndeko oyo aye awa mpo na ye bandana wana tobeti maboko papa nandimi mobali na ngai Solo Kitoko. Viens, mais l'hiver, non, c'est bon. Bon. Pesi papa ndingisa akamata biloko nyonso tu oyo bokilo aye nango. Déjà c'est bon. Akamata yango atiango na ndako. Moi na revu dire c'est bon. Lokola yo lobi bongo. Ondimi ondimi? Ngandimi azwa biloko. Ondimi? Ondimi? Ngandimi. Ah, to betela. Est-ce qu'il y a un mois et l'autre comme moi il y a un mot lokola elembo poto mo comment komona tango mosusu alengelaki moi et l'autre comme moko boye soki ezali ngonga nango yangoyo soki asilisi bongo toyeba kopesa papa Henri Maloba ayeba enchaîner bongo toyeba ko na étape finale Wana yo moko ya mono pesa ye wana omona biso nyonso ko elaki symbole Merci beaucoup à la famille Papa Baudou, merci Nanoko. Amour pour manifester. Il y a quoi qu'on aurait moins. Qu'on aurait moins à Bissau. Vraiment, à remercier Blumingi. Tokoyemba Moutier. Papa Baudri, allons-y naïe. Allons-y naïe. Papa Baudri, allons-y naïe. Allons-y naïe. Merci beaucoup Papa Baudri. Et la facilité. Vraiment, na geste au sali, je remercie au mille. Kasi, ngana kubandana liboso, na retourner vers ma vie. Puisque moi en angai, nzela oyo poni, eza nzela libala. Biso ndenge to telemi awa, ndenge pesi ngai vero na bela jubiloko, tout de suite zong te. Voilà les principes. Tout de suite zong saka. Voilà. Donc, ils ont aller sans retour. Ils ont one way. Donc, ils ont les libala toujours dans la rose et puis ils donc, ils ont poli mobali. Na misu ya libota, na misu ya famille mobali, na bakabande konyoso, olibinanga papa na lingi mobali oyo. Voilà. Ngai mona poni na kanso yaki na ndako na tuna aux question moko na 4 fois devant mes frères on répondre nga mobali nanga na yibi banakasanga na lingi voilà avant tout comme na niveau oyo tilelo yoko confirmer yango vraiment libala les zéro resengo libala za terrain box était c'est un problème pour une solution pour le Nzambe avant pour le kabaton sous. Amen. 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 Alors,
Papa Baudry, Libala, ils ont un mikolo. C'est pas pour les enfants. Moi, je te confie ma fille. Regarde comment elle est. C'est pas normal. Devant toute la famille, devant toutes les amis, nous confions notre fille. Qu'il pleuve, qu'il neige, tout seul qui est responsable, donc il est pas les alaka, il n'y a pas d'amitié. C'est pas là que tout la maman nanga, tout la non. Il engage aussi par engagement. Donc nous avons confié au bon engagé. Dans la négazali. J'ai dit une chose pour trouver bonheur. Pour trouver bonheur, on dit le bonheur. Bonheur. C'est quoi là? Toute la famille là, grande sœur Nangazali, Moussou Super Zali, je crois Papa Baudry, il a tout amené. On a dit que Camarolo qui zangi allo bala minicho. Et il a été. On a automo la Moussapi. Exact. Donc tout le monde va confirmer qu'on est là. Donc il aussi biloko famille papa Bazu papa Bazu. Donc il a un moment oyo Priska m'a bien salini. Abali. Il va les salini. Il va les bannir déjà quand la famille reçoit l'argent. Les balles et bandits. Les lotés, l'obité, sans l'obité, les balles et salini. Et bandits. Président va bien la moitié à Nani. Merci. Donc on va faire ça à Likamboroloba. Après on va clôturer. Donc on met la main vert. Et puis voilà, la soirée continue. En tout cas, maman Baudry, maman Priska, yo na famille na yo, ba papa bazalia wa, ba grand frère, ba maman ba tata mwasi. Biso to yambio à bras ouverts. Amen. To sceller union de deux familles. Oza membre ya famille à part entière. Ndenge Baudry azali ndenge nazo monoza nièce nangai. Amen. To yambio pour les meilleurs. Malgré Tolobaka et Zavi, Balobaka, les meilleurs et les pires, mais Tolingi bonheur. Nzamba bénir bino botsa la foyer malamu. Nebi moi nananga la responsable battant à Lukaka. Vraiment toko battre la yo ndenge ba battre la kaliaki. Bon. Tozu biloko aliba. Tolingi penza bango bala kisabiso pe ke ya solo babalani. Bon. Priska servir mobali na yo et ça sera aussi de même après. Bon, mais ça mobali na yo. Donc pas maloba. Beta maloba. Dialos na Mélicio. C'est beau là. Nasepeli Nazawa, Ngale qui a pris ce qu'on a sepeli en tout cas. Plein de félicitations à ma soeur.
plein de félicitations pour la suite. Je vous aime fort, je vous aime fort. Ngamo le kino blandine. Neza boy ofungoli nzela ya biso peto kenika na sima. Merci beaucoup de au sepeli. Tona batu awa to sepeli ma casse ma chérie, je t'aime, je t'aime. Plein de bisous. Parce que puisque ça bénédiction na biso, c'est notre honneur. Yango to sepela to zobina. Nzamba pambola ye. To uti Londres to ye kaka pona mariage ya Priska na Abi. Congratulations! Mutasali Priska suki yeyo. Me, I will hear you guys! Yes! Ouais, je me présente, je m'appelle José. Je suis l'ami de celui qui s'est marié, c'est mon frère et puis c'est son cousin. Donc là, nous sommes vraiment très satisfaits du fait que les choses se sont bien passées et que nous sommes satisfaits. Je n'aimerais pas m'interniser dans la parole. Je donnerai aussi la parole à d'autres personnes qui essaient de parler aussi. Merci beaucoup en tout cas. Franchement, tout est bien passé. Merci. Ngai Monsieur Mathieu Bungubi. Nae awa na feti ya mwana biso Priska. Ngai na sali nzonzi na kobo ya papa Dede esengo ya mingi. Bokilo apesi biso nyonso. En tout cas, feti pele ki malamu do sepeli do pesi baongaka bomo ibolai bavana malamu na libana na bango. Merci na bino ingo surtout. Merci. Bon, situation s'est déroulée bien quoi, donc Makamtoué, puis Elekina Kimia, donc Joananga Ngwana. Merci. La lobby, la sepeli à trop, dans Mingo, on l'aura été parce que c'est à la biso lolo, la bisayo, ya Priska. Franchement, je te love, beaucoup de bisous, faites l'équipe bien, et les gars sont bien, ils sont tous à le monde. Donc c'est pour la casse. On aime beaucoup ce qui se passe, franchement. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas beaucoup. On est là, tu connais bisous. En fait, merci beaucoup. Dans le journal, le Nazo remercier Mingi, mes parents, et puis famille, soutenir de tout et de près. Je suis vraiment très ravie, très ravie. Je suis très contente pour ma sœur Priska. Je vous souhaite que du bonheur. Mes sincères félicitations au couple. Que Dieu vous garde. Bisous. To sepela mingi, cette équipe qui toko, Nzamba Pamboli. Nzamba Pamboli moi na biso vraiment en tout cas fait l'équipe qui toko mingi. To sepeli à trop, en tout cas Nzamba Kumbama vraiment. Et les karakara bonabana ne so batikali. To Pamboli makeni bala kitoko na kombo na Yesu. Amen. Awa tozana fete ya Priska. Tozana esengo to sepeli. Biso ba mama to biso ba parents. Tolinga so mwana na biso akoli na pasa kobota. Tolinga to sepela. Na ba masubo ya subeli biso. Na ba hôpitalo amemi biso na ba mwana na ye. Na suka na ngota kwa kokola kotanga kokoma moto tolinga kaboy yango le to ane sengo libala ya Priska ayeli biso bokilo donc to bini popo moine na bini te so bo tala vidéo boko mwana bini ngona motema ngane sengo na milolo na beti ngone sengo na lokumu na Yesu Nzambe apambola bango bakende liboso basima banzete lokola biso na batata na bango tokomi lokola toza lelo libala eza pasi eza pe esengo ezaka na esengo te eza pe na pasi mais batenir baokoma lokola biso bamama na bapapa na bango tokomi naza kopambola bango naza kopesa yango bisengo nyonso ya mokili babota bakola bamona bakoko bakende liboso. Awa toza na fete ya Priska. Toza na esengo to sepeli. Biso ba mama to biso ba parents. Tolinga so mwana na biso akoli na pasa kobota. Tolinga to sepela. Na ba masubo ya subeli biso. Na ba hôpitalo amemi biso na ba mwana na ye.
na suka nango ntango akokola akotanga akokoma moto tolingaka boye yango lelo toana esengo ya libala ya Priska ayeli biso bokilo donc tobini mpo bomoi ndenge na bini te so botala video bokomona bini yango na motema yanga na esengo na milolo wululululu na beti yango na esengo na lokumu na Yesu Nzambe apambola bango bakende liboso basimba banzete lokola biso na batata na bango tokomi lokola toza lelo libala eza pasi eza pe esengo ezaka na esengo te eza pe na pasi mais batenir baokoma lokola biso bamama na bapapa na bango tokomi naza kopambola bango naza kopesa yango bisengo nyonso ya mokili babota bakola bamona bakoko bakende liboso donc na kombo na Yesu nasepeli mingi biso touti musika na Lyon mais tosepeli koya boye awa na Paris mpo na likambo ya libala wana en tout cas Nzambe apambola bango bakende liboso tosepeli. Je peux vivre sans mon ami, mais je ne peux pas vivre sans mon Jésus. Tu es mon oxygène, la raison de mon existence. Kakayo, 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 Nzambe na bongo. nazangaki Nzambe molatulu lindundi baninga na ngai moya yekolukanga Yesu atelemi na ekuke ya motema nanga asimbinga na loboko alatisinga bilamba ya bomo ya bosantu. tolongola libanga oyo ezali kati na mitema na biso tobelaka Yesu Masiya po ye nde moto akoki kolongola kaka libanga wana apari ye moto mosusu azali te.